la grosse baleine, faut s'abonner massivement. Qu'on a les sautés, faut s'abonner massivement. VNG Kumu Africa TV. Moi si on a sikoyo, déjà je t'ai la non libellé awa na niveau likolo yo quand même ça va et baby na honte est-ce que mutu ya libellé pesa hein mutu mususu wana tango zo mona ndenge wana zo pesa déjà posa que non oh déjà ma belle ça déjà ba ndute zo la kisabo oh déjà mutu ya libellé ze mona na te oh déjà libellé comme société toyaka na na kumoko wana tango ye papa obwaki mais na kokota na kobima na mutu ya peni ya papa nde sentiment ya mobali ezala mais soki papa zo nager kaka boye 2 secondes ya bwaki na ye oloba o papa wana azala faiblesse sexuelle oloba papa wana asepensi yo te mais yo libolo esi efungwami po libele lokola yo boye na osentir ke libele eza mwa mosuni ntango obanda kosimba libele osala ke obandi kosimba libele obandi komela eyepesa mpe posa po masoko tobenga yango bafle donc mwasi esengeli ozala bafle okoza na radio se bafle eza te so ekobima te sengeli mwasi azala na bafle bafle wana nde lisoko ntango ozotala azobima boye okomo raisonne déjà tobanda nano mpona kosatisfaire mobali mwasi na sexualité nazolakisa bino epa na ye alobi asalaka émission ye moko sikoyo na kolakisa ye ndenge nini ya kosise libele ya mama ata libele na ye soki esi ekoye tokosala exemple bomona. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Bonjour à vous tous qui êtes partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre. Les lots comme Bomesano, Naelibino, numéro ya sika na son tabou na biso eza ya randenga mona miloba loba te er molero loba il faut la kisara na batu oyo baza ba comment on appelle ça ba exceptionnel o ba yeba pro nango ba yebi mama onenge le kaka. Donc tout à l'heure là na sanga mon côté na zana invité nanga comme boebi yabi ke boebi là bazo soirée bino mo bo na invité nanga ça docteur Hakim et l'assistant longueur XX. Oui, déjà là, dans la vie d'Abongo, nous on a sonné vos ans, vous sentir que ma PDG ça, dans son tabou, il y a les lots. Oh, abonnez-vous massivement à VNG. Nkumu Africa, Makambo, la ligne, Makambo, Talingue, Boy. Bonjour, docteur Hakim. Bonjour, la grosse baleine. Donc, on a participé à la bande de Kunyoso, Bazolanda, Bisso, de par le monde. Donc, santé-en bien, Makambo, tous les hommes marchés. C'est payé pour moi, c'est payé vraiment pour moi. Mais comment c'est symbole? Donc, ils ont présenté Dr Hakim Gaga pour élargir sa longueur de titre. Donc, ils ont lingali makasi, comme ça pour te gérer. Donc, baki signaux sur Dr Hakim Masalaka, ya kovimbi sa masoko, mabele, ya banduta, ya ba faiblesse sexuelle, ya kokota yo kaka omonaka, ya kovimbi sa kalikata. Nga elo na linga lo alikate zate na vie na ngai. Pona nini olinga alikata munene? Omena lingango donc c'est la même chose docteur. Mutu musu akoza na alikata munene mais ayebi osalela ngote. Mais lingango ezaka munene na. Kosalela toya pas non. C'est pas pour être bengi yo na émission lelo. Toya. Olinga ya munene. Ya munene sala onde. Linga alikata makasi docteur Hakim. Na lingango ya dégâts. Sala onde alikata. Ekanganga ba point nyoso. Likata. Oui. Ya munene. Oui. Seza muke. Ah te yo mutu musu akoza na alikata muke mais ayebi osalela. Te yo benganga o fiana mai flave nzo sono lo alikata no muke. Non, c'est-à-dire fille ya flave azaka flave ata alikata munene. Au bimaga flave mai foko mama bipamusa. Sauza na eka. Abon to découvrir yango yo lisolongo ebandi dans ese bino tcha lelo makambo ya makasi awa lelo thème na lelo to lobela comment okoki kosiba mwasi asepela dans la mbetu comment docteur Hakim nenga sana expliquer biso comment mobali akoki ko satisfaire mwasi donc na loba lelo ezali docteur Hakim akoki expliquer biso comment mwasi akoki ko mobali akoki kosiba mwasi na ye na ndako dans la mbetu na ndako partout place où azalaka. Donc comment mobali akoki kosiba mwasi honneur à la femme parce que toza na mois de la femme yo to bandi non na ba femme. Honneur à vous. Bon, on a beau sanité, bonne fête à toutes les mamans du monde qui me suivent dans ces moments. Mais tu as vu son docteur Hakim. Je dis que ma balle est belle sur Panzana. Est-ce que est bien?
On a affaire les katans. Mobile a aussi moi c'était bongo mwasi nde ayebi aussi bamobali donc basi tosiba na kande c'est-à-dire likambo ya ndenge ozoloba wana tozolobela mpona likambo ya ndenge nini mobali akosiba mwasi na ye donc bato bayeba d'abord ke no toza na deux types de femmes toza na femme clitoridienne donc oyo ayokaka posa na ye mingi na lidesu c'est-à-dire lidesu nde esengo na ye c'est-à-dire mwasi oyo ayokaka sentiment na ye na niveau ya lidesu kaka c'est-à-dire ata kaka na bakarese kaka ata kaka na kosimba lidesu na ye wana ata kaka na kosise bao balingaka kosise soki mpe aza na libolo eza solo te oyo aza mpe na banduto etonda na nzoto na ye te mais soki kaka motu basimbi ye kaka na lidesu bien basimbi ye na mabele bien na lidesu omona aza déjà satisfaite sans que mobali asala pénétration c'est-à-dire toza na basi mosusu oyo okosimba ye mpe na lidesu okosimba ye mpe na lidesu ye mpe kuna aoyoka na eloko moko te ye kaka ifo kaka likata ekotaka na lidusu wana ekota na libolo nde ye aoyoka satisfaction na ye maintenant ifo siko toyeba mwasi oyo oza na ye aza ya lidesu oyo asepelaka mpo na lidesu soki osali ye to na kokota na libolo donc sikoyo basi yango mpe bozalaka bato moko boza na ntina te c'est-à-dire olingaka na yo lidesu tokoyeba te olingaka na oyo bakota na libolo tokoyeba te nde lisusu eza mpasi mpona mibali c'est-à-dire mobali fo koluka keno ntango oza na mwasi na yo oluka oyeba ye mpo ye moko bango balingaka kobombana asepelaka na ye na ntango ozosimba ye na lidesu mais akoloba na ye te keno esengo na nga nazwaka yango nde na lidesu soki esengo na ye ezalaka mpona pénétration okota na libolo akoloba mpe te keno nayokaka esengo nde na pénétration na libolo mais awa nde tosengaka bato sikoyo esengeli bosololaka boyeba ngai nasepelaka mingi ntango ozosiba ngai ere moko mpe mwa loboko ata soki okoti pénétration ozosimba na lidesu ngai ata osimbi nga na lidesu esala nga kutu pasi nga kaka cukucuku kaka donc katanga bien donc esengeli toyebana so toyebani bongo nde mwasi okozala na satisfaction mobali akosepelisa yo donc me po tokóma na makambo wana nyonso mpo mobali bato mosusu alobi nga kaka soki avant tosibana esengeli mobali akotanga nano cave soki abandi cave wana pena azolia lidesu azokota na kati azolia lidesu azokota na kati ntango akoya okotisa nga likata na ye boye na oyoka bien maintenant sikoyo yo mutu basi mosusu oyo baza deja ya kobeba oyo omonake no nduta so otali ye na makolo oyo nduta epolisa ye nonge makolo deja ntango mobali ozolongola bilamba boye mbala moko aza moral ebebi deja kasi atali baterase atali banduta wana donc moye lisusu atelema malamu eza te ngai moto mosusu omona peke no malgré nduta ndenge ebima yo na libumu ebima yo na mipende lokola balia yo na lion mais asi afuti hotel bosali mpe bambula ebele onyokoli ye mpe mingi bo tokobima jour nini tokosala boye okimaka ye kaka mais jour wana comme asi azwi yo aza obligé kaka mwa 30 euro na ye mwa 30 dollars na ye afutaki na hotel ekende pamba te il faut anyata kaka ntango akonyata déjà morale mpo la sexualité c'est dans la tête d'abord c'est-à-dire ntango na mutu na ye déjà eza ya kobeba mais ayaki déjà na idée kaka ke no il faut anyata yo kaka alia donc akozala obligé kaka asiba maintenant ntango akosiba wana morale na ye eza ya kobeba akosiba ndenge esengeli te azotala banduta wana ndenge ebimi na makolo moya akota mpe asala d'abord akota cave ekozala te mpo banduta wana déjà ezopesa esomo donc eza déjà moko oyo ekosala mpe ke non bakosepelisa yo te donc mwasi bolingi kaka basepelisa bino mais mpo basepelisa yo eza na baetape oyo esengeli eleka c'est-à-dire ntango makolo na yo nzoto na yo esi ebeba déjà na banduta ekopesa déjà mobali nkele moye moral ebebi na mutu moye asi bao malamu eza te docteur Hakim ongoloba nanga ke nduta mpe eza moyen ya kodégoûter mwasi
wana solo baka pona eza osanga bakisi wana banduta nazoloba kaka mpona bongo te mobali nyonso oyo azali wana oyo akoki kobenga botinda bamessage na bino na 04 plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 ou bien na docteur Hakim officiel bosabone mpe alobi mobali nyonso c'est-à-dire esthétique te eloko nyonso eza esthétique mwasi mosusu okosimba ye déjà ozotala mabele awa déjà mabele pola ezolakisa déjà ke non aza na mabele déjà esi ebeba na banduta ozo comprendre mais moto mosusu okomona libele yango ata arrange yango ndenge nini libele eza déjà sosete donc esila mosoni donc te nyosimbi boyoki mpe ada posa te yo nde oyoki posa nga na posa nde oyoki posa tosala émission tosala émission oyoki da posa nayoki posa te botala nzoto eza normal bozwa kaka botali kaka elombe na nga eza normal etelemi te poso etelemi wana komona omona ke telemi mais bato nde esengeli ke no ntango mwana mwasi eza na biloko ebele mwana mwasi mosusu oko atire mobali mpo na masoko mwana mwasi mosusu ako atire mobali mpo na mabele mosusu ako atire na ye mpo na po na ye c'est-à-dire omoni mosusu po kote oyo neti babeti ye bambata batampon mosusu omoni elongi etonda babouton mosusu omoni basuki eza lokola baliaki ye soki na mpuku na butu mosusu omoni soki alongoli elamba donc ezosentire nduta neti moto aswana na lion babundaki na lion donc nduta mpenza ebima ye na nzoto wana imagine oyo baoyo bamama oyo bakoma ozela kaka no boma mwinda to boma mwinda bwana miso tika oyoka soni bongo tozoyoka na soni toyebi awa toye na makambo ya kosibana tadi ntango tozosibana esalaka mpe bie tomona banzoto yango oyo koboma mwinda toboma mwinda nga nayoka ya soni oyoka soni nini toyebi deja makambo toye kosala baoviole yo te toyebi ke no toye kosibana awa c'est-à-dire yo ezosenga otalaka mpe plan otalaka no estce mobali yango mpe aza na makwanza aza na babouton aza na batashe toyebana te sikoyo ekomi ya koboma mwinda basi wana nde bato oyo bapesaka barendez-vous omona boyokanaki na ye bokokutana na 12h ye azopusa kaka non azolamba nano mama ye nano te batikelaki nga ndako azozelaka ekoma ba 19h ba 18h30 mpo molili ekota mpo na nzoto na ye eza ya kobeba donc nyonso wana mpe propriété wana esthétique mpe esalaka mpe ke no mutu azala na force ya kosiba c'est-à-dire nga c'est-à-dire mwasi oyo azanga lisoko tina eza te na osala noni d'après yo wana c'est-à-dire majorité ya mibali nyonso ekozala peut-être asi abala na ye mwasi azanga masoko moye ya ndima na minute oyo ke no docteur Hakim azoloba makambo ya solo mais soki totamboli na micro tolobi tobomba ata bilongi 10 hommes sur donc ekozwa 9 sur 10 hommes nyonso bakolobaki no masoko esalaka mpe bien mpo lisoko ntango ozosimba masoko ya mama ozobeta ata soki faiblesse ebandi koya osimbi lisusu okomona boro etelemi mais mwasi oyo omona mutu mosusu akozala mpe na masoko ya minene mais masoko yango mpe eza lokola kwanga donc lisoko esengeli ozosimba lisoko eza kodenda mwa moke lisoko ekreaka relation docteur Hakim opesanga ntananga lisoko lokola kwanga cela veut dire c'est-à-dire lisoko yo okomona mwasi mosusu boye etali lisoko mais soki azotambola boye eza kaka lokola beton eninganaka te wana lisoko ya ndenge wana eza esengo te lisoko esi edendaka basimbi yango te yango moko ezobeta kaka mwa eloko wana nyonso baproduit eza mpe na docteur Hakim c'est possible yo moto ozanga lisoko yo moto olingi okoma na lisoko c'est possible yo moto olingaka basi ya masoko po lelo oyo mibale ebele ya kolobake no lisoko yango nde nini estce lisoko nde nini balobaka mpe bascientifique balobi basi ya masoko minene babotaka kaka bana ya mayele wana selo barecherche eza ngai te les américains balobi ke no basi ya masoko minene babotaka kaka bana ya mayele donc lisoko mpe ezocontribue lisoko mpe tambolaka na mobali nao na nzela omonake no ayebisaki yo mpo oyo ozanga masoko ayebisaki yo ke no alingaka basi ya masoko te masoko yango nde nini nga nalingaka kaka ndenge ozalaka wana mais bokotambola na ye kaka ekomi aotalaka yo nini bokomi oswana yo boswanaka kaka donc yo oswanisaka mobali na yo kaka mpo atalaka basi ya masoko c'est-à-dire biloko alingaka yango wana c'est possible yo mpe okoma na masoko baproduit nzambe asala eloko nyonso asala kisi na likambo nango asala kisi ya kokolisa suki
asala kisi mpona mino etela, asala kisi mpona karida teresila, asala kisi mpona bato babota, asala kisi mpona kobongisa kosilisa banduta batampo babouton, asala kisi mpona barègle douloureuse, bakisi na kisi nzambe asala mpe kisi mpona kovimbisa masoko, asala kisi mpe mpona kobongisa libolo yo mutu libolo mai libolo solo, c'est-à-dire tango bozosibana na papa yo kaka foko ederangeaka mpe na matoi mosusu mpe soki afongoli kaka makolo boye. Donc ozosentir déjà solo moko ezomatela yo, déjà soki solo wana ezomatela yo, est-ce que posa ya kocontinue eza? Donc moto mosusu akoma osala kaka mpo asi adepensa ebele mpona mwasi oyo nasi nafuti mpe chambre, mais soki ayebaki yango libanda solo oyo ezobima na libolo na yo alingaki afuta chambre te, alingi anyokwama ebele oyo onyokola ye mpona solo. Mosusu mpe akomi kaka na mwasi na ye na ndako mpo basi mosusu basi babalami akomi kaka olia bongisa libolo na ye akomi kaka libolo kisi ya libolo ezaka mai nani ayebisi yo? Nzambe asala eloko na kisi nango, libolo mpe eza na kisi mpo libolo ya bamama omona mosusu akomi na libolo oyo esefungwama, c'est-à-dire ntango bazokota nde bakomi obenga kaka mobali na ngai azaka na eloko ya moke, me yo nde oza na libolo epola, libolo mai, libolo efungwama, libolo solo. Tango libolo na ezali solo, tango libolo na eza kufungwama. Po mobali akoki bien sûr yo lingaka mibali oti koloba awa, linga mibali ya likata ya monene. Mobali akoza na likata ya moke lokola bik. Mais soki libolo ya mama ezali kaka bien, mama akoyoka elengi, papa pe akoyoka elengi. Mais soki comme bato basi babeba mabolo esi ebebi na ba infection, po infection ezali ennemi ya libolo, infection eza ennemi ya makasi ya kimobali. Po soki obombi ba infection pendant longtemps na nzoto, obandi kosuba masuba solo, obandi kosuba masuba ozoka lokola pilipili, oza kosuba masuba ezobima nzela mibale, yeba ndeko na ngake no oza na ba infection. Oza kosuba masuba ekomi solo ya koleka, oza kosuba masuba eza accompagné na bakrasha, oza kosuba masuba eza accompagné na bamakila, yeba ke no masuba wana ma infection wana ebebisa ape libolo. Donc so libolo na yo komo bimisa solo, po mozo so aloba docteur Hakim ozoloba boye loba mwasi na yo nde aza libolo eza solo, libolo kisi nango eza mai bakosa ote mama. Même na ba pharmacie soki okei bakisi na bino ebebisa bino mabolo pe fungolaka yango okende na ba pharmacie bakoyebisa bakisi ya libolo ezali, bakisi ya mabolo ezali oyo ezolongola basolo wana po mobali akota yo cave. Soki yo po mingi surtout mibali ya basi ya poto bokomo lilaka ngaka cave kaka siko cave yango bakota yango na place nini olingi abima soki makolo olingi abima nini akota kuna abima nzoto na ye ba infection d'abord eza na libolo na yo, libolo eza solo wana akota cave yango nde. Donc ata soki aza na besoin aza mutu ya lela cave, mais tango yoki ofungoli makolo atali d'abord mipende yango epola na nduta akota lisusu na solo ezobimisa kuna. Omona kaka mutu mbala moko akota yo cave mais osala yo bien te, mais so ozo na besoin mobali na yo akota yo pe na cave alia yango lokola bazoka, alia ya fiba yo pe na lideso lokola bombo esengeli libolo na yo ezala bien. Libolo po ezala bien tozaka na ba poudre magique. Poudre magique c'est magique ndenge ezobongisa libolo ya mama. C'est magique ndenge ezobongisa libolo ezala kitoko. Banganga magique wana. Non, c'est eza français tolobaka non, c'est magique. C'est magique ndenge libolo na yo ezalaka efungwama wana, libolo na yo ezalaka solo wana, ba solo nyonso wana esili. Donc c'est magique ndenge ekokomisa yo to benga yango kanga lopango. Mama lopango na yo kanga yango nani? Bongisa libolo na yo mama, libolo ebebaka na hémorroïde, libolo ebebaka na infection, libolo ebebaka na bitiati ya biloko ya mindele po ya mundele il faut tiaka yango chaque jour. Mais poudre magique oyo ya docteur Hakim obanda otia yango chaque jour te. C'est-à-dire soki otie yango après 3-4 jours ozongi lisusu ndenge ozalaka, c'est-à-dire oza na infection ou bien oza na hémorroïde. So to traité hémorroïde ou bien infection omona ke libolo na yo okotiaka 2 fois 3 fois obombi kisi na yo wana obosani yango libolo na yo komi sec. Yo pe tango papa azokota po papa azalaka na ku moko toyaka nano na ku moko wana tango ye papa obwaki mais na kokota na kobima na mutu ya peni ya papa nde sentiment ya mobali ezalaka. Mais soki papa azonage kaka boye 2 secondes abwaki na ye okoloba o papa wana azala faiblesse sexuelle, okoloba papa wana asepelisi yo te, mais yo libolo si efungwami
esengeli mwa frottement wana esalema ntango frottement wana ezosalema nde papa azoyoka sentiment wana nde ezotinda ye azwa deuxième coup azwa troisième coup donc tolobaka keno il faut kosoigne libolo emema oyo na poto libolo esalaka ete mobali abala yo libolo esala ete bobota bana oboza na bango libolo esala ete keno papa malgré akutana na mabolo mosusu moye yakende su ayere eza te mais bongisa yango soigne te eloko esala yo ete babala oyo eza libolo wana soigne yango. Docteur Kim, merci. Docteur Kim m'a dit que bongisa libolo na yo donc so lingi photo so lingi papa atika la yo moka ke na ba ujana te bongisa libolo na yo. Mais docteur Kim, comment on peut yango wana nyonso eza ba processus pour osepelisa mama. Soki mama d'abord libolo na eza mabe. Moi ya kosepelisa ye ezala te. Po ba papa ebele bakoloba ke no docteur Kim ngana za na mama na ngana mwasi na ngana ndako. Kala na bande ko beta ota mama pe ako témoigner yango ayebi ke no mobali na ya bande beta ba 3 ba 4 ba 5 mais ekomi moment moko papa akomi na faiblesse mais papa wana koloba ke no ngaso na bimi libanda na beta ba 3 na beta ba 4 mais na mwasi na ya ndako ezalaka 5 minutes ya bois 5 minutes ezebele asi ya bois pona nini libolo ya mama si baby mama atie na mutu na ye kaka ke no kisi ya libolo ezaka mai nani akosio yango wana baujana lelo oyo bazobotola ba mama ndako po baujana wana bayebi ke no tango oya na cabinet ya docteur Hakim nazana docteur nazana mbongo osomba boîte te nazoka mwa dimika ka mwa dimika nazana mwa 10 na ngai nazana mwa 5 na ngai azui azo préparer déjà match na ye tango ozwa papa wana papa ko sentir penake no mwana wana za mobulu peut-être kolika mama ya ndako mais compte tenu ya ndenge mwana wana ayebaki avant basi bana il faut abongisa libolo na ye omona papa kangami na mwana wana mais yo mama ya ndako po eloko ya koyiba ya libanda na ya kati ekeseni c'est-à-dire papa soki yo remarqué pe mwasi na yo libolo ebebi okosombela pe produit kozela kaka teke no il faut ye moko asomba so ye moko sombi lobi mama salela eloko oyo ngande na lobi ya kosombela yo salela pe cadeau moi de la femme ne to clôturer en boye osombele pe mama kisi wana tolobi pe ba monde entier tolobi docteur Hakim nazo banda tournée ya Asie donc à partir ya les 12 nazana les 12 nazana na Dubaï na osala 3 jours na Dubaï après Dubaï nazo kende Ngwanzu na osala une semaine après Ngwanzu na osala na Pékin wana na osala isusu 4 jours après na zongi Lubumbashi Kolwezi Likasi après na okende lisusu fungurume Goma na ozonga sukini hawa donc tolobi déjà posana bandeko na bino na Asie bobenga déjà docteur Hakim na plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 pour bozwa déjà programme ba produit yango oyo ozana ngo problème na yeba ba produit ni na omema po nazana bagage te na omema kaka ba produit ya batu oyo bakobenga avant na memeli yo produit. Bon, merci. Tu peux bien à la fin. Docteur Hakim Sototiki, tu as comme Tilobi. C'est docteur. Il faut que tu lobby to yeba ndenge ya ko satisfaire. To sala exemple pa na yo. To bandana no tena ko satisfaire mobali to mwasi na sexualité to nazo la kisabino pa na ye. Alobi asala ka émission ye moko. Siko na olakisa ye ndenge nini ya ko sise libele ya mama. Ata libele na yeso ke esi koye to sala exemple bon mona. O bana libele okosisi yango nene po mususu akosimba pe libele boy oyoki passe na mutu ya libele mususu asimbi libele boy aza ko kamula yango so ilokola ndeni lokola soda kuto akosa eza na ba technique ya kobanda ko caresser libele ya mama ba place nini ya nzoto esengeli kobanda po basi nyoso baza ndenge moko te eza mususu keno osimbi na mutolu ya yoka abienda na mutolu mususu oloba no ngai na litoi mususu oloba no nga na ba lèvre mususu oloba no na likolo ya miso awa nde sentiment na ezalaka mususu olobaka il faut simba ye na mapeko so simba ye na kingo osala neti ozosuwa ye na kingo me ozosuwa ye te donc eza mwasi na mwasi aza na ndenge na ye aza na ba sentiment na ye maintenant mwasi nde il faut ayebisa mobali keno nga ba sentiment na ngai ezalaka na libele eza faiblesse te il faut koyebisa ye
faut boyeba surtout ba marié tozoloba d'abord mpona bachiza te bamiyibi te tozoloba nano mpona bamama ya ndako na bapapa oza na mwasi na yo mwasi yebisa papa ke no nga nalingaka ntango osimba nga na motu ya libele esalaka neti ozosise ngai ere moko otiki esala nga bien simbaka ngai na bamatoi na baplace boelekisa mwa lolemo wana esalaka bien wana mpo boza papa na yo ya ndako bamiyibi toko comprendre mpo aza na ye moyibi akoleka na ye peut-être mosusu akoboya koyebisa yo azokanisa ke no soki nayebisi ye wana ekozalaka ntango nyonso tobanda okutana tobanda osibana kaka mais yebisa ye mpo asepelisa yo on ne vit qu'une seule fois vie eza mokuse na vie wana ya ntango mokuse wana sepela mama sepela papa siba ndenge olingi basiba yo ndenge oza na besoin mais mosusu aza na besoin basiba ye mais azoyoka soni bayeba yango te mais bapapa bayeba ke no likata ya papa ekola te mpo na nini ekolaka te mpo na bahemoroïde bafaiblesse sexuelle badiabete batension bamaladi nyonso wana ezo lie na bahernie prostate esalaka ete likata ya papa ekonda mpo papa mosusu aoloba non likata na ngai ezalaka monene mais ekoti na kati boye ndenge nini bapara mosusu baza baresponsable ya makata ya bana na bango c'est-à-dire mwana na ye ya mobali aza moke aza kobela bahemoroïde mais yo oza koyeba te ke no mwana azobela hémoroïde mwana wana akoli na hémoroïde deyeba ke mwana wana likata na ye kozala moke talaka mpe mwana na yo wana ntango mwana azokola ese ntango asubaka likata na ye etelemaka soki etelemaka te yeba kosoigne mwana wana déjà donc il y a un problème donc na cabinet docteur Hakim tozotraite bahemoroïde ya bana mike ya mikolo ya bamama ya chaque âge mpo toza na bagame ebele ya kotraite hémoroïde ntango moto aza déjà na diabete yebake no moto wana aza na faiblesse sexuelle so ntango tokotraite diabete kozala stabilize okomonake no moto akomi akozonga normal ntango moto aza na malade wana ya prostate donc prostate na yo eza déjà na inflammation na prostate ezali moko ya papa oyo ezokomisa bango bafaiblesse sexuelle c'est-à-dire ntango papa prostate oremarke obande kosuba kala masuba ebande obima na vitesse obande kosuba masuba ezokende au-delà de 2 mètres mais ntango masuba na yo ezokokende même 1 mètre te masuba posa ya kosuba ezosila te ozomisubela masuba ezosila ozomezwe masuba ezobima te mais posa ya kosuba ezosila te ozosuba omona na kilote na yo na pantalon na yo ozomisubela yebake no oza déjà kodévelopper prostatite maladie prostate wana eza déjà na inflammation so oza déjà na prostate faiblesse sexuelle eza mobimba na yo awa na cabinet docteur aki tozotraite prostate sans opération toza mpe kokimisa bato oyo baza na baproblème ya prostate wana po ntango tokotraite prostate omona déjà makasi na yo ya mobali kozonga normalement donc toza prostate konéglige yango te soki oza na tension melaka bakisi ya tension yebaka eza normal oza na faiblesse sexuelle osepelisa mama te c'est-à-dire yo okoma kaka okoti kaka boye papapa poso ya mokili ekozala esu te nde yango wana bapapa ebele bazokufa estce osi omona association de veuf kaka association ya baveve kaka bapapa nde bazokufa bapapa bazokufa mpona nini ntango obali mwasi na yo ya kitoko aza masoko evanda siko imagine so oza na mwasi ya ndenge wana yo ozosiba ye lisu bien te oyebaki ke no mwasi na yo bandolinga obeta ye mpe na ba 4 ba 5 mais lelo oyo ozoumela ata 5 minutes te obwaki sikoso mwasi wana ya masoko mwasi na yo elongi kitoko wana alingi abima moto oyo aza na bafu po masoko tokobenga yango bafule donc mwasi esengeli oza na bafu okoza nao na radio so bafule eza te so ekobima te esengeli mwasi ye azala na bafule bafule wana nde lisoko ntango ozotala azobima boye okoma raisonne déjà ndenge nani la grande baleine aza obima boye ye alela mpe na kokata ye mpe na batruwa ku na ndenge alela mpe goro ya monene goro na nga ndenge ekondi boye na ndenge nazesu na makasi boye aokende kolukaka bato mosusu bakata ye mpo lelo na kini ekomi mpe na bajo oyo apo akata yo po akota o kave ofuki ye mbongo na ye asali mosala na ye donc mibali ya tiele bakomi mpe na kini bamibali ya bachele c'est-à-dire yo mwasi basepelisa yo epapapa asibi yo bien akoti yo case bien mpe olibere mwalari na yakela c'est bon tokomi à la fin donc toza nsima makonga donc takimiso na bito banda tozala nayebi ke tozali donc mot de la fin na ezali namoni bakisi ebele okopesa tote explication mbango moko mpona bakisi mot de la fin eza te donc naza nanu nakufi nanu te
mot de la fin peut-être pour l'émission ya lelo tozosala émission mosusu et cabinet docteur Hakim tozotraite carie dentaire biso kaka bato mosusu bako réduire cabinet docteur Hakim eza mpona komisaka likata monene masoko minene kobongisa libolo te moto aza na carie dentaire tozotraite carie dentaire baolongolo mino te moto aza na myome kyste fibrome eza kosila sans opération myome kyste fibrome toza na oyo ya kokomisa masoko minene ezali toza na pomade mpona kosisa banduta toza na savon mpona bato oyo bayokaka mikusa na nzoto mpe nzoto na bango eza malamu te tozotraite anémie SSAS oyo balobi esilaka te anémie SS malade wana ya makila eza kosila mpo eza impurité ya makila toza na agrandissement pour homme mpona kokomisa likata monene mpe molai toza na kisi mpona kotraite bahémoroïde toza na kisi mpona bandeko oyo ya mibale oyo sperme esi ekufa balobi oza na azospermie oligospermie sperme na oyo ebela ekobotaka esu te donc ezali toza na kisi oyo nauti koloba awa mpona kobongisa bato baza na problème ya prostate masuba bainfection kisi yango wana diabete tolobi diabete kisi ya diabete ezali wana toza na oyo baza na batrompe couché toza na oyo baza na baprostate toza na baoyo baza na sida donc première antirétroviraux mpona sida losi oza na sida mama kobanga te okokufa esu te sida ezoboma esu te malaria ezoboma koleka sida toza na longue vie oyo ezali mpona koaide yo ovivre pendant longtemps mais oza na sida na yo oza na santé malamu mais so eza na débit obandi traitement wana yebaki non sida na yo kosila toza na kisi mpona kokolisa suki osukoli dabord na shampoing oyo après osalela pomade oyo toza mpe na pomade na kisi ya suki tobengi yango maisha air ezali toza na anti vergitire ezali toza kotraite malade ya nzoko ezali toza kotraite tension mpe bakisi ezali ebele nous traitons plus de 49 maladies donc okobenga biso tokoyeba ndenge ya kosunga yo na couple na yo obengi biso na plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na Viber ubi oleki na bakabinet na biso eza na Kinshasa toza na 3 cabinet toza na Kitambo nzela ma campagne entre Arrêt Mabaya na Maison Mungu toza na Rond-Point Victoire avenue Ikelemba A9 derrière Bekatef Acropolis toza na Njili Arrêt Bitabe en face ya deuxième porte ya marché ya Liberté toza na Brazzaville na cabinet moko kaka na Brazzaville na Texaco la Cheme 99 rue Congo no loin de Sansa de Mokondo la base na Brazza bokobenga biso na 05 360 82 26 na Kinshasa benga biso na plus 243 84 06 55 760 na WhatsApp na Viber toza na Lubumbashi Kolwezi Likasi Fungurume Goma pe ba produit na biso totindaka yango partout dans le monde tini bongo totindeli tolobi bandeko ya asi docteur Hakim nazozala na bino kuna donc tokopase na bino 3 semaines donc nakozala na Ngwanzu nakozala na Dubai nakozala na Pékin donc bobenga déjà kosala ba réservation ya ba produit oyo nakoki komemela bino po malade na yo esila oui, bambote na ngana opesa na batutu bapesa confiance na cabinet docteur Hakim partout dans le monde oyo batinda la bambongo na bango na ba produit komaka donc ba oyo nyoso balandaka biso ba oyo nyoso bamona keno docteur Hakim naza comédien te po batu susu akoleka boko ya bino lelo oyo internet epesi occasion mutu nyoso aleka na internet akoleka komi docteur akoloba asikisi bino me cabinet na ezawa na bato oyo batekaka bamakaso na nzela lelo bokomoyamba bango bakolobaki batretaka bato bakolia mbongo ya bato bakisi ekomi te après bazotia biso dans le même sac donc tolobi cabinet docteur Hakim tovandisa masolo na Congo soki toza ba numéro 1 te nayebi te toza ba numéro combien na kati ya ville ya Kinshasa donc baproduit na biso eza bio eza balitre ya bamai te baproduit bozomona na mesa wana eza ya mondele te eza baproduit ya congolais et puis baproduit ezali étudié na université de Kinshasa na faculté ya pharmacologie chaque produit eza na document nango eza ko attester que non eza na problème moko te na nzoto na yo. Merci tokomi na suka ya émission na biso ya lelo na docteur Hakim napesi ngote na ba oya na ba frère Jikaka l'ange depuis Strasbourg. Bonjour à toi, bisous à toi mon pardon Nzambi le million garçon, bisous à toi Dene Muto Babi ba fatine des problèmes, bisous à toi donc ndeko na ngai ndeko ya docteur Hakim na oyebi place ozali bisous à toi napesi ngote kokutani na mikolo ekoya
s'abonner massivement. Si on a la grosse baleine, il faut s'abonner massivement. Qu'on a les sautés, il faut s'abonner massivement. VNG Kumu Africa TV.